l'honorable Zachary Bababaswe, alors qu'il n'a et le que le 8 mars, il est vraiment à Tchangos à la jour Moro, commémoré il y a sœur de Bisso, ou à Tika Bisso, Marie Missa, n'a évité pour Nayo, il canisiwana, Yoko Kikozo, on est. Je crois que c'est pour commémorer, Bissopé qu'on a pour commémorer car ensemble, et le monde a des cognos, donc, et opposer problème mon côté. Acapé la paix à sœur Marie et René. Tout ça dans le répertoire. Tout ça dans le répertoire. Zikabachola kiyo, kakawane, zabako tombola yo, alléluia. L'échec commis premier, bako yo kasango, et kombasili kobota, et kosala lokito. Salut Nabino, surtout vous s'appelez on a www.clebois.com et Zabongo Freddy Akimbe, Doli Loré, à petit frère propre, il y a Onge Akimbe, il y a Neki Tanto du Weber, Merin Bao, Eric Maindo. Vous êtes tellement ébélé dans amis personnels d'élite. Vous voyez, il y a une innovation, à Zotumbo là-bas. Alexa Batu qui note, il y a Zambiaka. On tape ça en courage que vous obéissez la Kende. Ça là. Paola Schengen, London, Mamana Prince, et Flabel Winnie, Julian Ouer Kamel, Julie Mekatol. Nous avons tous un mois de la femme. Mois de la femme, Oyo, et frappé, et puis lobby, que non, année Oyo, ils ont la prière. Parce qu'on a fait Natal Nabi, on a la prière. Les 8 mars, année Oyo, ils ont tellement qu'ils ont les 8, on a la prière. Il faut que c'est en Christ, tout est solo. C'est en Christ, en Ozanani. Ah, Nathan, Alice Ali, Sandra Mbou était. Maman Chabani était. Naoluka ser lombo. Quoi n'était? Oh, Naoluka est. To bête en ending, hein. Faut expliquer sur le 8 mars ces années. Alors, vous benda déjà, vous allez en ébélé. Boyo, sœur lombo. Sœur lombo, on est à lobby. Sœur lombo, il faut à l'oba. Le 8 mars ces années. Pour honorable Zachary Paché Oté, le 8 mars, tout le monde habillé. Na bilama ya sœur Marie, na couture ya ye, na style ya sœur Marie, na talina bien sœur Laure na robetane. Bobe na déjà boya moi belé, Julian Noir Kamel, Julie Mekatol, Papi Guéné, ba étudiant, na ba étudiant nyon surtout ya Tunisie, Maroc, Canada, Australie, États-Unis, Paris, France, partout. Vous avez déjà on a pour faire l'homme il faut l'oba. Na okota kuna na olukae. Ngana bino pour tena suka. Kito. Voilà, déjà, bon, le 8 mars, le 8 mars, tellement que l'année 2016, année à Mabondeli, année qui sont surtout à la concentrer dans la prière pour Kaka. Et on attaque le 8 mars, la sœur en Christ, la sœur vraiment, le Bananzambi, la heureusement, venu sur tel où il place maman na biso kezo azosala gospel lae on peut maman sœur leur bon pour biso tout yebiki bakolo kasango maman na biso bon vraiment le monio moi temps yebiki déjà mais tellement que nous a sœur en Christ qui y a le 8 mars pour le bâtonnier surtout azokanela on sous bapesa ko bakombo sous balobi les journées de panne, les journées de collant, les babolata bajini bazokata sur kata fumbwa, les badenyo bakumu ebele. C'est que disons que sœur en Christ, kolo bani, maman pe lisusu. Le 8 mars, c'est ça mon colo, nous avons appelé Sibiso parce que le lobby qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. Attention mon qui les copie pour reconnaître moi si. Mais les Kanisikito, je pense que vous n'êtes pas Nzambé. Parce que Nzambé a pris ça moi si valeur
soki mpe mokili epesi mwasi valeur ezaka lokola ekoti na pensée ya nzambe. Donc eza mokolo ya kosakana nango te, eza mokolo ya se négliger te, eza mokolo ya ko mi sous-estimé te en tant que mwasi, eza pe mokolo te mwasi amitika ye moko na kati ya violence yango ndenge tozo ko telemela ngo mikolo mikolo mwasi amitiki na ye moko, mais eza mokolo ya réflexion, eza mokolo mwasi esengeli à se prendre en charge, ayeba nani nazali, nini nzamba tia kati na ngai, mais comment est-ce que esengeli na nga na me conduire, na me comporter face na mokilo ezozela biloko ebele na nzela na ngai. Mais ce jour en ce que sœur Lombongo n'est pas mingi bah oui on peut pas chrétien quoi parce que monsieur Balinga un autre jour en moment qui nous célébrer na église soit concert moko boye ya kobina akoyo ka pesa ningo lobaki na éviter à congrégation de wapi. Oui, parce que chaque 8 mars parce que naza maman to mekaka toujours kopesa pe obiso to yebi parce que eza mokolo yo ba maman ya politique bazokende osala mosala na ba atelier ba conférence tout ça ba maman ya mapinga bazaka pe na ba rencontre na bango biso pe na côté ya ba maman ya bonzambe po tozoyembela nzambe pe tozaka pe na ba organisation to sala po esengeli mokolo wana mwasi nyonso apesa ndenge na utai koloba tantôt elongo na ndeko na biso mosusu que ata femme ménagère akoki ata koyekolisa bana ba recette na ndako kaka po amoni que nga o nga na yebi yango nde il faut na pesa mokolo ya lelo. Voilà, donc biso tokozala bongo na Apocalypse 22 eza concert Lokito Total Adoration eza mokolo yo tozo sala un concert évangélique oyo batu bakoya bako kutana na programme ya kitoko vraiment oyo zo kotalisa mission ya mwasi, mission ya motu parce que il y aura pas seulement basi mais mibali pe bakozala parce que nzambe atia biso na côté ya ba papa atia biso na côté ya mobali po équilibre ezala. Voilà, donc mokolo wana eza lokola papa na bana bazopesa merci pour na maman o nzamba pesa bango. Alors bango nyonso bako accompagner maman na musala wana ya le 8 mars. Le 8 mars eza mardi tokozala na Apocalypse 22. Apocalypse 22 eza na Masina. Il y aura projection et un film tozala bandeko à Campus pour Christ bakoya bandeko baya ebele eza ba temps autokolekisa ya adoration ya louange eza ba temps autokolekisa ya comprendre c'est quoi notre mission na mokili, comment est-ce que nous devons nous comporter dans ces amours pour te préparer pour l'éternité pour Isakoya parce que tu es dans mokili ka des pour tu fromage, tu as charcuterie après tu confie non mais tu es dans mokili pour toi accomplir mission de façon que tant au vivre les sous après. Donc c'est un peu ça penser au ezana katia concert on a et thème nango ezali na Zacharie chapitre 4 verset 6 à 7. Qui es-tu grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplané. Tiens comme on a. Qui es-tu grande montagne devant Freddy, tu seras aplané. Je crois que ce que nous vous allez et vous allez bien parce qu'il va prendre mon colomoko qui toque au malam et ça une façon pour moi si père le que la kena que le commis sans âme a pesangaï et nazala moi si à ça que nazala moi si naïba et pour ça sombre to pakala baso ba tekaka baso basala kana ba bureau baso en tout cas to rozala wana basi ya ba catégorie nyonso pour tout ça autour ya Jésus. Amen. Beaucoup de sœur l'absolon Mongalobi. Mais na makambo sœur Laurent Mongalobi, on a retenu moins de choses. Oh yorubi savoir deux questions. Sœur Laurent, tout le monde nous sœur en Christ est toujours sur le maman na katanda le jour en le 8 mars, vous avez papa et le cadeau. Bon, ce que Zali, gloire à Dieu. Ce que Zali parce que ma cadeau est presque tous les jours. Mais je crois que harmonie au déjà ko régner na kati ya ndako na biso eza cadeau ya kitoko ya koleka et à mokolo te il faut maman atia désordre na ndako lobi soki liputa ezate libala pe ezate non et soki moyen ezali cadeau eyaka soki pe moyen ezate on dit gloire à Dieu mais o ezalaka déjà
eza bien pour na biso mais eza mokolo biso nyonso main dans la main donc nous servir nzambe pour na biso joie na biso ya monene koleka ezaka wana mais en tout cas eza mokolo soki papa azui je pense que a opesa cadeau soki papa azui te kosala ngo problème c'est ça voilà c'est ça nenga lobby mais nalandaki ba pub puis j'étais avec honorable Zachary Bababaswe alobaki na ngai eloko moko que le 8 mars il est vraiment à Tchangoza la jour moko commémorer ya sœur na biso wa tika biso Marie Missam na éviter pour na yo ikanisi wana yo koki kozwa ndenge. Je crois que c'est pour commémorer, biso pe kuna to commémorer car ensemble et le monde a ba déponions donc et opposer problème mon côté. Wana to ba pe moi a capella pe à sœur Marie et Ronica. Tout ça un répertoire. Tout ça un répertoire. Donc azana répertoire mais pour ce petit ça moi bateau ya mokili mobimba oyo non misusu bazozo déjà ba avion misusu bazoya misusu pe ba otala partout on peut savoir moi idée déjà ba surprise c'est belé penza donc attention na yemi nze momo awa moi kekaka moi ba comprendre que non jour vraiment et vous allez bien parce qu'au jour en ezika bachola kiyo kaka wane zabako tombola yo haleluya leshika komi premier bako yo kasango ekomba sili kobota ekosala lokito voilà donc ekosala lokito boyo ki sert lombo ndenga bi ekosala lokito panité esa lokito c'est leur mokili mo batala yo okolo banini pona bato yo balinga ko mingi na ba balinga ka hotel biso to linga bango nyonso ba yemi to linga bango kola pambola bino tout le monde a le 8 mars en dehors il y a le 8 mars tout ça déjà na année 2016 groupe La Mano Didi il s'allie 15 ans il y a existence depuis to bandi jour pour jour tous à la biso mon côté en dehors il y a Nzambe as un protecteur et gardien à biso tous à la toujours et le bon abino pour ça ko soutenir d'une manière ou d'une autre musala oyo tozo koba na oyo biso tozo mema lokola étendard ya évangile ndenge tozo lingezala par la grâce de Dieu tozo croire que Saint-Esprit a opesa biso maboko alors tokoba kotambola longo et loko na koko suka na ngeza koloba que Jésus revient bientôt. Êtes-vous prêts? Biso toza komitia penza likanisi yango mikolo na mikolo po to bongamaka etika yo pozola na biso obongamaka pambate yeso zonga bientôt et le comme ça c'est ça que tobandi déjà pour fêter 15 ans yango par étape donc to pesa bino programme il y a un concert ko sala na mois de juin parce que tu lies à la période en foule de façon que tu vas la stresser foule tout ça donc tu lies vraiment à la période où tu as vu que tu as les cambotés dans foule les bandes batunyo sur ma prière qu'au Saint Jolanzambe et Dieu sera glorifié donc c'est un peu ça merci na ba soutien na bino merci na ba prière na bino merci na nyonso pour la gloire de Dieu et biso pour ça na biso ezali tokoba ko pesa nzambe lokumu pe ko édifier milimo na bino au nom puissant de Jésus. Mais pour boire qui papa te pour boire ka na pesa mbote tie peut-être la so pesa mbote na mobile na papa Christian la so pesa mbote la Mano Didi au mobimba bazo ba Holanda je pense et puis longonia na musala zo sala na kati ya La Mano Didi pour la lettre la pesa pe mbote na bande ko na ba frère pe maman Lili Sambia et puis frère na biso paki ko la pambola bande ko nyonso balandi biso na PCP famille La Mano Didi nyonso mobimba mbote intercession main de compassion et puis musique donc nyonso na to PCP mbote ba pasteur nyonso baza ko accompagner musala oyo nzambe apambola bango na kombo na Yesu Kristo merci na kombo na Yesu Kristo merci voilà boyo qui sert l'or on nga lobby ça dit à désactiver moi babiloko Alexis ke baroyoka sango Juliano R Kamel Jili Mekatolo Sepeli
Loulou Eliane La Rose Sepeli et bébé Nabiso, bébé Chloé Omokende. Bon anniversaire à toi et héritier Omokende, garçon précieux. Banque mondiale, exemple à suivre. Gigida il est vrai. Jires Bondo, garçon de l'X, Willy Bontela. Il y a Bontela, Papi Geni. Pichumanga ya chéri ya qualité pour anité na yopeli susu muto na zo beli la RN surtout tonton banda Ancha Kimbi grand frère propre de la nation oyebi makam nazo lubana mikolo yo an naza na hôtel Venise nazo bunda kaka bébé na biso Neymar ça l'a toujours de cœur et vidéo oyo émission oyo na yebi ke botaliango ebele boyo ki sert lor mo kambalobi à répondre à la question nion surtout malgré les ala qui moi principaux moi gospel webi karabo monika teni na ninga zaki à latina style que azobi maté mais ayende gospel pour beta ba masolo bien alors bah étudiant nion surtout 4 fois Franck Ndongo Landry Mbumba et Charlie Kasaka Christian Gamba Kambale et Nayope Idi Akimbe l'ingénieur manager dans approche. Vous êtes tellement ébélé, Flabel Winnie, vous êtes ébélé. Herman Ampoyo, Saint-Kitoko, Delix et le Soussou. Vous pouvez signer courage. Akimbe, Malgoza malade, Kende boulot. Elle a quel boulot à travailler. De la nation pas unité. Ngana bino, Mima Wetu, Bela Dinganga, Tala Nenge Bakoki ete, Tala Leloyo. Bela Dinganga, Mima Wetu, Londres qui toko. Tu peux me signer qui toko.